mbote mingi bandeko na biso bandeko batali ya émission Nzokande ezali susu ngai ndeko na bino yabe na masolo na biso ya Nzokande ya mikolo nyonso. Lelo na kolobela attitude, lelo penza to kolobela attitude, to koyekola mwa attitude ezali nini. Yambo na banda na kozonga muke po ezala mwa ba question bandeko batuna ki makasi. Balobi pona nini olobi mboka na biso biso nyonso tozalaka batu ya maboma. Na pesa ki basini o ezolakisa ke mboka na biso tozalaka liboma. Donc toyebaka te eloko nini o to kosala ya malamu to ya mabe. Na pesa ki exemple omona are nyonso eyebana ke miyibi bazalaka awa. Eza basini ya folie ya biso. Na lobaki pe lisusu corruption na mboka na biso ekoma lokola mode de vie. Eza basini ya folie. Na lobaki lisusu tozana jara mboka moko boye oyo bakonzi na biso bandeko na biso ya bakonzi. Soka lobili kambu akokisa na FPK ambote. Utai lokola mikolo yo ndenge Kisasa ekomi propre. Non, Kisasa te. Boulevard ekomi propre. Baro benga na batu nyonso batekaka pembeni kaka pona moto moko azo ya pape. Normalement eza initiative moko ya malamu ya ko encourager pona nini te etikala ka bongo atane fiske boulevard ya pamba ezala propre ndenge to komona boye. Basi ni wana nde na lobaki yango liboma na biso boboma na biso. Tant na ke peuple congolais toza ba boma na lobi na fingi motote na zolobela état d'esprit na biso toza maboma. Nous sommes le seul pays au monde où babar est tondaka du matin au soir. Tozota ndenge équipe nationale ezobeta ballon. Tozoyo ka pe makambo ezoleka. Donc ezaba makambo boye ezalaka na mbo banda kala. Banda taka Mobutu ti lelo oyo boye. Ezaba signe ya liboma. Comment expliquer bambula nyonso kaka prime ezate ba ke na pa voyager na pasi ba sali boye ba jouer ba ba kobeta te pombongo ezate. Ya biloko mo esala maka souvent. Ezaba signe ya maboma. Na niveau tozali toloba yango awa na Nzokande. Afrique mobimba eta ilaka peuple oyo. Eta ilaka mboka oyo. Esika bankoyi bale bafandaka. Nkosi na nkoyi. Sauf que biso bato batalelaka tosalaka effort moko te ya kolongo na buzoba. Po mboka na biso Congo ekoma lokola dépôt ya salité ya monde entier. Basi na biso ya maboma. Na koloba muke mo bapel bandeko mingi bako benga na malamu pe na mabe. Mingi bako finga mingi bako encourager. Nazo ya mbapenza bapel ebele bandeko ebele bazo finga misusu bako tuna po bayeba. Na ko répondre na quelques questions avant de entamer sujet na biso ya lelo. Question liboso ndeko moko atuninga ndeko moko na Brazzaville na kotanga kombo na yete. Atuninga biponda nini après côté ya biso osenga ka mbongo te. Obenga pe batu ba ya te pona nini. Na ko répondre boy. Ndenge to ya côté ya awa, ndenge to ya ko enseigner, tozana besoin monto na motala muka. Na ko kite ko ya ko senga ko laksa bobola langa na miso ya batu. Na senga kambongo non. Lokola na yebi na loya nature. Na loya nature moto apesi yo mayele. Moto alakisi atali kamomoko bakabulaka eteni ya bozui. Alors nakoya ko lobaka teke boye langa boye langa boye za penza kitoko te moto akomona asimba mina motema asali ndenge posa ekotinda ye. Nakoki ko ya ko senga kambongo te. Elakisi te ke ngai nde na tonda nango ngai nde naza nango non. Question monsieur ezali boye. Message oyo ezali ya église de noir to ezaka ba magie ya mindele. Message oyo ezali ya église de noir to ya ba magie ya mindele. Po na ba message na yo donc na otanga message na otanga question. Po na ba message na yo donc ba message na biso tolobelaka kimbangu te tolobelaka bokoko ndenge baninga mususu balobelaka te.
nakozongisa boye biso tozali mouvement spirituel racine principale des humains. Certainement ezali mouvement spirituel o eza pona ba noir pe eza pona mokili mobimba universel pe ezali ya ba première ba occupant ya mokili pe bato liboso o ba portaka mystique na monde entier ezalaki biso ba indo. À chaque époque bakoko banzambe batindaka bato tope moto pour appeler sa message moko na peuple na ye. Alors ce qui bomona comme différence entre ngai na lobelaka bokoko bokoko to lobelaka eza un peu différent na baninga ba koloba. Certes baninga pe ba ko sala ka musala auto ko sala ya kolamusa bato eza na bato yo balamusaka bato babetaka masolo ya makambu maleka eza pe na bato babetaka masolo ya makambu o eza siko na makambu ekoya. Alors biso message oyo toyebisaka moto pe toyebisaka bato eloko nini esengeli kosala mpona kolongwa na buzoba wana. Donc biso tobetaka souvent makambu eleka te tobetaka makambu ya siko na makambu ya mikolo ekoya. Mais biso nyonso tokolobelaka bokoko po bokoko elakisaka rafia te, bokoko elakisaka makolo ngulu te, bokoko elakisaka pe moto azala salite te, bokoko ezalaka moto ye moko amiyeba. Donc l'authenticité omiyeba yo moko pe consommer oya yo moko. Na bandi na répondre à la deuxième question. Troisième question eza presque ndenge mona pour na deuxième question balobi na ngai balobi motune tuna miboye oza mutu ya kimbangu mvuluzi. Nako répondre boye naza mutu ya kimbangu te, mais nayebi très bien notre prophète, nayebi très bien. Parfois ndenge biso toyebeli ye différent na baninga mosusu. Baninga bele bakoselaka ye makambu kaka ndenge bakristu bakoselaka pe Yesu makambu. Omonika nde makambu ekoma on dirait batu ya église de noir o tosalaka bokoko bakamataka masolo ya Bible bapakolaka makala. Omonaka na Bible bakomi Adamu na Eva, Sauveur Jésus. Okomona pe na batu mingi ya kimbangu okomona kaka mokile bandana nzala panda kitele kinabu Sauveur kimbangu. Nzokande soki olandi message ya kimbangu yaki pona abandaki kolobela nde politique ya tango wana ezalaki mabe nde abandaki kotelemela politique ya Congo pe alobaki botika bana bakende kelasi bayekola minoko na bango po bakanga lokuta mbala mosusu bana yango eza ngai na yo po lelo oyo par rapport à la prophétie à Kimbangu, Banda Joseph Kabila, Zoka Bokondi, par rapport à la prophétie à Kimbangu, que 4e président. Et Zalakande, signification de la prophétie à Ranini. Tant que Kabila Zoki Bokondi, milimo ya bakulu la mukaki, donc réveil spirituel ancestral na biso. Donc batwa komi na guya koyeba bokoko authenticité na biso. Soko talipé ba mouvement où presque partout na ba nzembo ya bilenge na ba raisonnement ya bilenge. Donc moi mayele ya bolimo etombana ya biso bakoko ya biso ba indo yango yo senga na bata mayele pona ko canaliser yango. Donc prophète Kimbangu na yebi très bien, mais na yebi te ndenge ba ninga ba kosela ka ba makambo ebele ka ndenge ba kosela ka pe Yesu. En plus de ça, tant que prophète Kimbangu yaki azalaki ye mokote bazalaki ebele. À l'époque mutu nyonso azalaki kosa molimo yako bima yako faire yako sosolisa baninga bazalaki kobenga Kimbangu yango tokaki basango bakanga Kimbangu na tongo bakisi place mususu Kimbangu mususu bakangi ye bakoma na kashe moko 5 Kimbangu 10 Kimbangu ezalaki pona bongo. Question mususu na mituna pena zongisa. O bandeko bako tuna.
Batu ninga question boy. Bakoko na biso liboso bazaba nani? Réponse nanga eza que na yebi bakombo na bango te po biso na ebandeli ya mokili na bato mibale nanu na komi kuna te. Nanu na koma na ebandeli ya mokili te. Ngai biso to suka kaka na bato e baportaki mystique bato liboso. Bato e baportaki mystique. Donc biso to koma kaka na esiko mystique ya mokili bandaki. Ya solo eko pesa moi ambrui maintenant lo baka bongo. Donc nanu na koma te ti e pa ya bato ya liboso ya 24 veillards po na yeba bakombo na bango. Biso na rasi to lo baka likambo oyo to moni yango na butu. To moni yango na molimo. Soki likambo to yebi yango te to lo baka sembo to yebi na nga kombo ya bato yango te. Oyo na yoka ka kiteleki na bonanza la panda ngai moko na dutaka na yango. Po na yebi ke le mokile uti mwa musika. Parfois batawa na binoko balobaki je ne crois pas bakoki ko prononcer nzala panda. Bon, na yebi makambo na oloba na boyi yango te na lobi na yebi te. Question mususu balobi boye. Peuple ya royaume Konko elakisaka nini? Na lobi Konko ezali préfixe ya banyama mibale. Ya lion na léopard. Ezali banyama oyo basymbolisaka autorité, basymbolisaka pouvoir, basymbolisaka makasi, puissance. Alors, yango monaka ba chef africain ebele ata na ba village balataka ba signe ya banyama wana mibale kosi na koi. Royaume oyo dirigeaki monde à l'époque ezaki royaume Konko. Mayele bokase kitaki na royaume wana, alors bato ya royaume wana bakabwana ki bakitaki ebele bele tokoyaka plus tard tokosola na yango. Moi esengo na biso ezali parter ba mateya oyo tozoya kosolaka awa bandeko ebele oyo bana ba connaissance ba magicien ba pasteur ba imam ba nganga mingi bazobenga mingi bazo ko encourager et puis mingi tozokutana pe tozosolola tokosaka ba échange nako kumisa banzambe ya mokili nako kumisa banzambe na biso po majorité ya bato bazo comprendre biso moke moke. Ezala bato mususu bandeko to baka bateka ba âme na bango misusu pe ba comprendre bazo encourager misusu ba saka neti ba bangisa biso netika ba roboma biso netika ba menace netika ba bakamoko ebelebe biso tellement to mona trop lelo na lobaki na kolobela attitude ezali nini? Attitude ezali lolenge ya ko se tenir devant un fait. Ezali comportement, eza comportement ya disposition psychologique ya mutu. C'est-à-dire ndenge mutu azalaka face à une situation. Façon mutu à se comporter devant une situation, nde ba benga ngo attitude. Ndenge tolobaka ke oyo ezali kolo ezalaka ndenge moko na oyo eza na se. Donc esprit etambolaka na corps. Ndenge tolobaka boye nyonso tomonaka na misu parti ya molimo na yango ezali bandeko nango kene na leçon oyo malembe po to comprendre bien nyonso omoni na misu na yo yebaki parti nango ya molimo pe ezali esprit etambolaka na corps. Yango tomonaka tango tokendaka ba classe to banaka kotanga liboso théorie sima toke na pratique. Donc théorie eza partie spirituelle ya cours kingandi ya likambu songolo nde babengi yango théorie. Alors théorie pour la tanzoto il faut que elle on a théorie et na pratique. Soki otali malamu biso batu mundu batangisa biso ka théorème. Pourquoi théorème? Théorème eza ba étude moko sans pratique.
Donc parce que même esprit na quelque part yo moko moto o comprendre te nzokande likambo nyonso ya molimo ba koyebisa yo il faut la mise pe lilembo na ye monana ezala te lokwa bande ko na biso ya biyamba lokwa bande ko na biso ba Kristo soki a moni place moko maele sukiye pour à continuer la débattre to à continuer ko se défendre te oh non parti on est parti à molimo bande ko na ngai likambo nyonso ya molimo ezaka na nzoto nango likambo nyonso ya molimo ezalaka na nzoto nango likambo nyonso ya nzoto ezalaka pela molimo nango po molimo na nzoto etambolaka esika moko nyonso ebandaka teo nyonso ebandaka teo c'est-à-dire ebandi esprit après aussi corps. Science nyonso ezalaka na théorie na pratique. Na ko pesa exemple mo makambo na koloba. Soko ki bato batanga théologie, ba comme ça théologie ezali étude de Dieu. Quand on parle de théo, ezalaka nzambe moto moko te to mona nzambe moko bo non. Eza étude spirituelle ya likambo nyonso. Boyebi ya mabomba mi ya bonzambe. Ndenge te mona kana mokili. Tozaka na ba ingénieur na ba maçon exemple na ko pesa. Ingénieur aza moto atangi université. Moto atangi université, aza moto akomi a contact na univers. Donc moto esprit na ye ekomi a contact na univers. Yende akofanda pe ko kanisa modèle ya eloko alinga sala na kati ya makanisi na ye. Akosala yango dessin, nde akopesa ba maçon. Et puis il y a comme il guider ma maso sala boye par rapport il y a makambo ya monaki na kati na ye na monde des esprits. Donc ingénieur et puis maçon. Donc il est tambola ka bongo. Siko tomi tuna est-ce que tozaka penza biso penza tozaka na ba ingénieur na ba moko na biso entre guillemets. Biso ba ingénieur na biso ka plagia. O tala kaka o na oto randaku lokola ya ba Nigérien. Lokola ya ba Chinois. Bongo biso moko toza bato mayele te o basalaka biloko lokola ya biso moko omona kwa biso tozanga parti ya molimo peuple konko tozanga parti ya molimo ya domaine nyonso yango esika liboma na biso ezalaka nzokande soki mboka elingi etambola malamu esengelaka bozala na bato ya milimo ya solo bakamataka makambo ya molimo babimisaka yango na pole. Bata molimo o bayaka koyela kolia na bango te. Bata molimo o bayaka kolakisaka biso susu babia ya mokili yango pete. Nzokande mota molimo aza moto azovivre likolo ya mokili. Makambo nyonso amona waka makambo mike. Soko tali ba grand mingi baya bakipaki biloko yango ya mokili te. Biso banganga ya lelo oyo, biso ba maître ya lelo oyo. Bato ba Gambi. C'est-à-dire nganga zo linga leka moto azo ko sala musala pa ina danger. Bon, faut tiper bata mokili ba finga ka biso kala ke nganga zanga ndaku apesa ka bato bandaku nzoka nde. Nganga ta zangi ndaku na kati na zanango. Moto moko atuna nga yolo baka tro na nini. Na tuna ke mokolo bisa nga adresse a Yesu esika za ko fanda. Ngape na ko menelo ko so Yesu para na rien. Abiso pe to so ka ba rien. Na ba Yesu ngo na ba attitude psychologique ya moto ezaka lié na mental na yo. Attitude psychologique ya moto ezaka lié na mental. Donc esprit na yo, esprit ezaka na ba pensée na ba émotion. Donc ba pensée na yo na ba émotion, c'est ça ton esprit. Na hauteur ba dernièrement so zo contrôler ba pensée na yo. Pour penser du mara na mokili sous forme ya parole. Parole et comme un acte. Et là, tu as un autre. Donc, il faut qu'on protège la pensée, qu'on soigne la pensée. Le principe naturel, et le baboui, le spirituel contrôle le physique. Donc, mon lit monde contrôle la nzoto. Mon lit monde contrôle la bonzoto. Donc, la mingi aspect spirituel, il y a attitude, il y a moto. Donc on a vraiment
aspect spirituel et attitude ya moto. Il faut qu'on garde attitude na yo positive devant likambo nyonso ekokuta na vie. Il faut qu'on garde attitude na yo positive. Pour mutu souvent atika kaka ba émotion est dominée. Mutu atika ba émotion négative est dominée. Or, okoki ko maîtriser ba émotion na yo en gardant ton attitude positive. Okoki ko utiliser ba émotion na yo, ozo garder ba attitude na yo. Ata ozana kanda makasi. Ata ozana esengo makasi. Tope ozana mawa makasi. Tolo baka nzoka tolo bibo kanda. Kanda eyaka kaka soki mayele silio. Eza terme moko tolo baka tolo bi, o mona mutona kanda lobi, o suki singa mutema. Alors, mutema esukaka soki kaka mayele esili. Mayele esilaka soki oyebi ko maîtriser ba émotion na yo te na ba pensée. Nde esili saka mayele. Ba pensée na ba émotion ekomi ko tambola na divagation. Donc ata ozana kanda, ata ozana esengo, to pe ozana mawa, il faut ko garder attitude na yo. Kanda ememaka motema mabe. Motema mabe epesaka zuwa. Epesaka ko yina. Nde esika bondoke komaka ya zoba. Okomona moto mosu azwi kanda makasi tellement ebi ko maîtriser ba émotion na yete. A cause pe mulanya mikati to azwi mbele mikati na yemo. Po azo ko maîtriser kanda na yete. To mona ka pe moto mosu akomi na esengo makasi. Alongoli bilamba tikali bolumbu na miso ya bato. To mona ka moto mosu devant problème akaya miliembiki. C'est là yabi ki makambo esili. Okomona moto wana problème. Azo ba ndeni ya ko maîtriser ba émotion pe ba penser na été. Moto miliembiki. Nzoka nde makamike. Moto mosu azo melande masanga ebele po abungisa ba problème waza nango. Nzoka nde buzoba. Po mutu azali maître ya nyonso. Mutu azali maître ya ba pensée na ye. Mutu azali maître ya ba émotion. Donc ndemo za moto, ndemo zo nda biso, oza maître ya ba émotion pe ba pensée na yo. Na ko pesa exemple moko. Botala attitude o mutu azalaka na yango devant justice. Mutu so bakangie na mbula matadi. Botala attitude o mutu azalaka na yango. Akomaka poli et gentil. Mutu so bakangie na l'état asali mabe moko songolo. Akomaka poli et gentil. Alors, nzokande politesse na gentillesse ezalaka kaka na kati na biso batu tosalaka yango jamais. Donc moto tokoka kozala poli et gentil te envers tout le monde. Nzokande attitude oyo moto azoka soki aza na mbula matadi ya kozala poli envers tout le monde, gentil envers tout le monde. Okoki ko garder même attitude wana vie na yo. Au père de rien. Même si vous avez un bon rebelle. Même si vous avez la responsabilité à miner dans mokili. Et écoutez combien vous avez poli et gentil. Pourquoi attitude donner à gaga sur les kamolikwei? Or, nenge mutalaki si gentillesse na politesse tant bakangiye. Okoki ko vivre bon na domaine nyonso zali na vie. Et ça nini? Ofaye na kati ya bar. Ozomela masanga. Omoni mona vernia ye. Ozo solisa ye poliment et gentiment. Et olongola oyo jamais. Obengi mona verni. To bato ba ko servi masanga poto melawana. Ozo solisa ye poliment et gentiment. Ozali patron. Ozali mona ya musala. Donc ozo collaborer mutuellement na baninga na yo poliment et gentiment. Ata oza likambo ya kolobela moninga moto
ata eza likambo ya pasi omoni biso na nzokande s'il faut kolobela moninga moto likambo ata aza mokonzi ata aza moto asuka na koloba kaka na politesse pe na gentillesse moto asengi un service oza dispo te mpo na korendre un service wana sala loba yango na politesse pe na gentillesse. Ça dit politesse, gentillesse. Et ça, ça que moteur ont maîtrisé attitude nae. Moteur ont maîtrisé pensée, na ba émotion nae. Et puis est-il dans la moto. Pour garder attitude, est-il dans la moto dans la colère. Est-il dans la moto comme un riche en bonté. Puis est-il dans la moto comme un miséricordieux. Nengena lobaka biloko eza biloko ya nzambe te la colère riche en bonté ezalaka ya bato alors moto pona ko maîtriser attitude na ye ezalaka facilité to baka boy mateo to bala nzokande eza masapote ndenge to zako kende ba dimanche mikolo so masapo moko boye ça dit muta comprendre ta obima ndenge nini biso ezalaka ba cours théorie et pratique donc ndenge to ko loba boye so kaka olingi au comme libre, au fond l'esprit na yo, au libérer esprit na yo. Gardez attitude. Zana attitude positive. Et l'on l'a rien. Et ça le lengue ba grand. Tout grand garde attitude d'ailleurs. Exemple mi bena ko ça. Tout ce monde ndenge ba ser ba onyo ko mana makambo libala. Na ba église tozo mona o mona basi ebeli ba l'église nzambe pesa nga libala nzokande libala pesa ka nzambe ta nzambe apia ka libala te après ko senga libala na église ebimi na pokwa azala mutu mo ba kuta ne po ba gambite azala frère mo ba kuta na ina coin pourquoi ne pas koyeba esengeli na sala ka nini poso ki mobali alingi ngai akanga mangai makamiketi yozo nyoko la nzoto na ko kinaki bangomba yozo nyoko la nzoto na yo nzokande okoki ko garder attitude positive devant mobali o alingi yo na opesa so exemple moko tala ndenge basi ya ndumba bazalaka na biso ba client na bango sadi oyebi ke moi sa ndumba na za muibi ba tera maboko na poche ba saka ba biloko mobile. Alors, au yébé lors de ma biso fa basa ndumba lisusu ya nini attitude ça dit moi ça ndumba sera monio devant client na ye akokamata vrai ki moi si o mobali mioso alingaka de basa ka biloko moko boye au monde gentil poli ça dit au monde moi ça ndumba gentil et poli donc a solution la ndenge moko boye oyo ka bien na kati na yo soki la ndeli malamu moi si moi ndumba ko sa ki ndumba wana azwa ki déception soit dans libala soit na relation na moko songolo parfois pe na ba relation moi zaki na ngo wana tele mobile na ye azala ki na attitude wana te azo ko afficher libanda e ko sa ni na moi si zo attitude basa ndumba bazaka nango zo na ona libala e ko sala yo nini yango po yo ko boma libala pole mobile aza mobulu ya basi to mobile boyo kana kate oya ko sa ki ndumba osali nini osali le côté et puis obomi libala pona makambo oya za ko sala libala te oya ko sala yango na barabara ndeko mwasi maele za wapi tala lelo na mboka na biso to ya basi ya ndumba eleki ebele na basi to balaka apparemment basi to balaka pe on dirait ba ko mona na pété. Donc, comme quand le système il y a toucher, jouer, toucher, laisser. Et ça passe. On peut perdre nini ma sœur. Ce qu'on a tiré attitude. Aux yeux attitude, il y a bassi à Ndumba. Oye nango na kati ya libala. Mobali ngaka mwa maloba ya pété. Mobali nyonso ngaka mwa maloba ya pété. Po biso mibali nyonso ya mokili tozaka lokuta. Lokuta euta biso wapi. Ndenge bakosa ka biso na Bible. Mobali moko mwasi moko nzokande na loi naturel mobali yango azate abala ka mwasi moko tisuka bomo inaye mais mwasi azali si peu mobali aza censé akosa ka mwasi na yeke
maman à part yo bébé tati patata obika ndenge za la kawana mobali moto lokuta si que moi si ce que vous gardez attitude positive là yo on comprend que tata bana kosa na ye mais au ka à l'aise attitude pendant que c'est yo foyer des yo bana pe baza yo de yo garder les gars tonton on a attitude ya bien tolinga bongo au moment où on va outil musala yé ay écoute moi c'est un ndako très bizarre maman na bana biso mi bali tolinga ka boy nazala moi si opena ko bangela yé donc tant na outil musala bato ba kenda musala baninga tant moye moi si za lokola ke lingo bimande ça dit zala na propre lokola lingo bima au moment papa ko bimate au vanda au moment ka comme yo OK bola ti bongo poni bongo tiebe poni hete na lingite fanda tant fandi si yo pas fandi de peur que soko bimi so y a déplacer pour déplacer ezala bongo mais comment na moi si papa lié ça dit on na mona na Congo yo neti kindoki donc moi si ka so papa lié pour na ki moi si abu pia a comme si ko moi si abana a comme moi si abana amiti qui na désordre mobali ruta musala kuta très bizarre ndak bafanda kana mobali très bizarre sur la masuba à mort nzokande mobali moko asipotaka bongo ala raté ta mobali ozone deuxième regard et comme likambo ya mabondeli et comme likambo ya kosambela nzokande makambo ya makambo kosambela te gardez attitude positive ma sœur makamikete ça va makambo ba perte lingaka makamike ezandenge moko ezalo kola ba attitude oyo chômeur azalaka nango face à koluka musala tala kwa soki chômeur moko nde bafana bali meter wana to mona ka bango wana donc muto le mona ndaku na ero luka musala bande ko na ngai akozala poli et gentil mais soki kaka zi musala bozoba ibimi pour garder attitude positive et ça vrai bon moto ya mutu vrai ki mutu ya ngwana mais yo mona ye tango zoluka musala asa poli et gentil tango ko musala wana bonyama siko ebandi nalobaki boye attitude positive et bimisaka vrai bon moto ya mutu sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc il faut regarder attitude na yo. Attitude des le lenga nini ya ko se comporter dépend makambo nyonso mokili. Admettons que ndoka a kangio. Ndela mona bando na ba Kristo soka moni PC sans effet au nom de Jésus. Dozo ko mutu mo zo banga. Nzokande. Ce que vous avez gardé attitude devant les camouniosos et l'on l'a marambo belé et puis ça va vrai bon moto na vrai bon moto ou attitude de pesaka importance ya moninga donc et puis ça y importance ya moninga moto pour à travers envers moninga moto pour que ça la poli et gentil na moto tout oh ma commune kati ya bible lo baboye luka kimia na moto nyonso pona que luka kimia na moto nyonso il faut garder attitude positive et puis attitude positive et même la mutu intégrité donc moto abanoko vivre na moi sembo pour aolinga kozala en aide envers yemoko pe memaka nini attitude positive et même méditation intense et même méditation au monde va se salir comme bakangi na mbula matadi mais là Saint Esprit aye pour nani no sala ki boye fallait pas au sala boye prochainement donc yebela ngwana moto dire inconsciemment au continent kati na yo au komi ko sola mena na milimo za kati na yo au sola kana ba moté Saint-Esprit.
Donc on commence à méditer maintenant et puis on peut faire la connaissance. Il y a un biso ba tombi ma échec te. Échec c'est comme une dimension épaisseur mais elle est pas malasimo au sala malam. Donc on commence à partager la carte de notre esprit intérieur na yo à l'aide de la méditation. Méditation na lobi eza différent de côté na kati na yo ko solo na ba yo ya kati na bo yo ya kati moto ya ko solo ka soli ka molisi ekwei nzoka nde bomo ya moto ele ka na ko solo ka kati na yo et pesa ka maele. Il faut garder attitude positive devant les kamunyoso. Attention à kanyo ça m'a baissé commis. Pourquoi vous paniquez? Gardez une attitude non normale. Et faire garder attitude positive devant tout problème. Et permettre à moutou de ma cambre belé. Et permettre à moutou nani. Osala en bonne santé. Spirituelle et physique. Et faire regarder attitude positive. Et permettre à moutou en bonne santé spirituelle et physique. En bonne santé physique et ndénine. Donc, au moment où nous avons attention, et vous n'aurez jamais. Pourquoi? Pour. Tant que vous avez regardé l'attitude positive, jamais on retient la pensée dans le monde négatif. Pour. Il y a plusieurs mondes autour de ces mondes. Montati n'a pas vibration na yé na ba mikile molili. Alors, et si quand on n'a pas pensé souvent, bambou mon encore mouterosa va retomber. Ce que pense ça kaka trop mabe pega no komela yo. Mais ce que pense ça trop malamu pe no komela yo. Ba maladi loko ba tension. Et y'a pourquoi? Et y'a pour la moutazangi attitude, moutazangi maîtrise de soi. Pour attitude après ça maîtrise de soi. Aux autres comprendre les communions sur le plan spirituel et sur le plan charnel. O comme on a kimia na motema na yo, o ko ba tension te. Na mona de komoko asala accident ma kole kata na ye. Ba me maye na hôpital. Ba tala tension kitité matité. Ba lobi aza elima. Nzoka nde aza elima te. Ayabi ko garder attitude na ye. Déjà asala accident. Déjà le kole kata ni. À quoi boire pour paniquer? Si on panique, tension matito qui au koufi. Donc, regardez l'attitude et permettre à mouton dans la bonne santé. Net ben insomnie et roya ndengenini. Pour ouvrir la kimia, na mouton na yoza bien. Talaba bato ba ina kabaninga. Pour mouton soka salé mabe. Ko ina yete. Zong sa moki etika na beaucoup tana ina yete. Gardez votre attitude non normale. Soto ini mouton. Nakolo ba likambo elekela moto nyonso tu. Surtout ba mboka otozali. Talaka so ini mutu. Il faut batangi kombo na ye. To omoni ye. Surtout ce gars c'est qui? Moteme beta makasi mo attention matio mbala moko. Na banza na wako sa te bande kunanga. Moteme beta ka soko moni muto ozala kanda na ye. Akwa bo onyo ko la santé na yo ya nzoto pona moto moko asali o bêtise. Zomu saka mokline bandeli. Quand il a été, tel le corps là non été. Donc regardez l'attitude et vous pouvez en bonne santé. Même digestion vous avez bien. En plus mon thème et on remet normal. Si vous regardez l'attitude bien. Pour garder l'attitude positive devant les communions et permettre que la relation à bien. Donc, on comprend que la relation est comme bien. Pour ça, poli et gentil. Hypocrisie. N'est-ce que tout le monde a dit que Allah ti le numéro netika meme. Netika yema ba yebi amote. Nzoka nde muta ba gambi. Bise pa na bise za bongote. To yebi ke so ko garder attitude non bien. Au cause na ba relation malamu na ba ninga nyoso. Ya niveau nyoso ya mokili. Pour ça, poli et gentil. Bible le Bible. Liloba ya bolembu et pengo la kanda. Mais c'est là qu'on va le ba bolembu. Au comment n'enge pengo la kanda et pas baninga.
Et faire regarder attitude positive devant tout problème. Et permettre à Moutou. Azala béni. Landa bien si qu'on a commis. Et permettre à Moutou qu'on a béni. Pour la nini. Basoy nyonso batu ba lobela ye. Na bolam en tout cas Moutou vraiment. Ah, en tout cas yaya oyo. En tout cas leki oyo. Na place yo la commence à ce bénédiction. Na place oyo ok. Malédiction est comme maintenant sans cause. Pour en soi, na kati de moko ozo lésé batouté. Mais si comme on a la Bible commis, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Pour ozo lésé batouté. Mais ceux qui ont consommé lamba, ozo les kanabala les sika biso tozanga bilamba tozama tozala kindoki na biso. O leki o pesa tambo tete. Pe ozo denda. Okoyo ki biso motema pasi. Toko landa ona butu. Ndenge to monaka. Gardez attitude bien, comprendre que millions d'enfants de millions d'enfants. Bateau na kuta na roba za ndenge nini. Ce que ça poli envers tout le monde. Attends là tiki toko ndenge nini. Attends ça mutu ka ndenge nini. O moni baninga na obatu. O pesi mbote ya politesse. Wa na malédiction hein. On va comme dire yo et vous avez sans effet. Mais ceux qui ont bien que les kabaninga na lo bata bongo. Ozo ça l'effort on les akabaninga. On a ce que maudire yo et que yo. Sur ce plan de bénédiction, hein, et ça n'a domaine les belé. Et là on est ça est-ce qu'il va porter na biso va congolais? Bato pousse na biso, bato to sala misala ya mikie, o to ka sala musala buzoba. Et là on est ça na rato ta propriété. Peut préciser la musala to sala. De nombre na biso ka coordonner motabo soto. Bana mai batavo soto bana verni kolobate ba recevoir ndekutu kolobate na yango lobi que somme doit recevoir batika kasuke belé fa police aminu il faut la solo makasi ne te yoka wala. Est-ce que ce que vous avez recevoir aux apporter au cause na bilamba moko te que ya musala mais à propre chaque jour et au sala yonini. Et faire regarder attitude positive devant tout problème. Et si ça va motokobanga. Et l'ongo la rakobanga. Okobanga nini. Pour voir que. Et l'oko moko comme la yote. Ce qui va permettre à monter. Personne qui kambe comme lio. Yeba li kambango. Et ça na tina. Par principe oyo otambo nango. Ce qui va regarder attitude positive. Et puis on comprend que. Nyo sur la serre mokili. Ezara makamike. Nyonso na se mokili. Ezara makamike. Ceux qui kaka ozo garder attitude positive devant les kamonyoso. Omoni mbwa. Alandaka muto do kimae. Mbwa soko landi o telemi ya kimi. Nzokande. Tala siko ndenge peuple d'Afrique. Azanga attitude sur tous les plans. Donc, bon moto et zalakate. Autant est-ce qu'on n'est pas africain, to zanga bon moto. L'homme noir n'est pas égal à lui-même. Précisément, peuple congolais. L'homme noir n'est pas égal à lui-même. Précisément, peuple congolais. Par ici, il y a le konini. Tout ça, peuple moko, tout ça, sans âme. Sans âme, comment? To maîtriser la partie spirituelle na biso te na partie physique et tambola ka isaka na kate nzokande makambo ya molimo e bonge kokana kana makambo ya nzoto boza ka te le kwa sika to bana ko sambela kala ngapela ka mo Kristo soki motunda mo ko expliquer te o molimo e mona naka likama molimo e mona naka na mosuni molimo za ba théorème te ba betela ba kamaka molimo boye ezanga ba preuve ah ndeko na ngai. Peuple congolais, peuple sans culture, peuple à zanga culture, peuple à salaka nyonso sans yemoko zalawana. Donc peuple sans lui intérieur, peuple otozali. Tala bandeko ba chinois. Ce qui ata okela mboka moko boye bataka bilili ya bato, o mona batute. Mais eleli, etongeli, etamboleli.
ezaleli ya ba chinois ebungo na raté kaka biso ba congolais tozanga ndenge ko identifier biso ba identifier ka biso kana ba bêtise talaka na ba mboka oyo salaka buzoba kombono yebani mais sala malamu to loba malamu na télévision ndenge biso toko kwa nzoto pasi ko ya ko loba ka makambo ya nzoka ndeboye pembeni ka ba boma yo pembeni ka ko zali susu te mais salaka buzoba lelo milimo ya bato ese tomone ekomi kolamuka bato bako se poser ba question bilenge bako sala ba nzembo o eza ko interpeller conscience ya bato banzembo lokola bo mona te c'est-à-dire ils ont interpeller bato ba comprendre tokola nango te biso tokola ndaka banzembo nini mwana moko mukie mena mamboko na biso ayembaka banzembo ya bêtise il paraît ba kenala ti ba poto ti bazonga ti lelo bondi mena la mutu na yema kambo ayembaka esile la mote tala ndenge mwana na yebanaki na ba konzi ya mboka na mwana ngo ba selfie to mona kana ti petit auto renye lobia na diembelité qu'est-ce que ça voit na diembelité na makambo ya mboka na biso bo kama ta muto na diembelité loko eza makambo buzoba eza makambo ya kosekisa ti na palais présidentiel ah mboka na nga Congo ah mboka na ngai et puis on m'a blâmé konza mboka blé selfie de petit na diembelité petit musoya tewa buli ya chubule chu eroko nini tikali succès ya mabe bakonzi ba yamba payer nzambe na ngai on mboka nini obo vraiment makambo ya malamu to encourager te comment peuple sans culture biso na mboka na biso soki ka komi capite ya classe o komi bidel ka mukulana o changer esprit na baninga o komo la saka baninga faux face pour te ba regarder attitude te il faut regarder attitude non positif ata o komi mo konzi ndeko na ngai ki mo konzi ze loko te oza mo konzi pona biso bato soki bato bazate ki mo konzi na eza wapi na ba pays d'Afrique au mona ka ba konzi ya l'état africain po Afrique ngoni se tambula peka nde mo ba mbouteillage ba bilo mo ande mo mais au mona bla mo konzi ana facilité ya ko ba voyage na yeto ndenge za la kaka oh mais vous avez un hélicoptère zoka hélicoptère les gars no kakati et osani au mona ka ba pays africain bakangi sunzela lisusu pona ka biso bata pasi to kemba tamulai ndeko na ngai to garde attitude positive faut comprendre il faut que tu na place à moninga likambo na osana intérêt na ngai boko baninga eloko nyonso osana mokili tala ka intérêt baninga ti et osani peuple de la montagne peuple sans culture to mangaka nini ko garder attitude na musala nyos na poste nyos a musala na domaine nyos a vie garder attitude na yo positive zala poli et gentil okomona ndenge grandeur ekobima kati na yo eza art ya ba grand ko zala poli et gentil garder attitude na ndeko na ngai to zala na buzoba o bakotsa biso te to wela na rapete biso. Si vous regardez l'attitude positive, vous pouvez na moninga te. Et puis, les cambo et la classe, il y a les problèmes, les chèques, et où tabiso wapi. Classe, on te dit que le macambo, relaxa, biso, relaxa. Les premiers sont dans les chèques. Quand on a un bon biso, professeur, a un sengo, sera autant que ça va n'a zoate. Donc, professeur, on va n'a pas examen, mais pas la base zoate. Mais bon ça la nini tant que professeur tant que ça va na ba rezoate aux années maïlete professeur aux années maïlete pour ba comprendre yoté o yebi ko pesa courte mais na mboko na biso e comment lokola mon mesano to comment comme on normal to perda bo moto à 100% ndeko to garder attitude positive na likamu nyonso comme la yo ata moninga moto pesi o kanda ya makasi to garder attitude et on nous permettre yo oye ba les pour et les contre
oyo balikambo se présenter boye c'est que partie spirituelle nango ezali po eloko moko te ekomelaka bato soki bakoko na yo bayebi yango te et puis soki ekomeli yo yeba ntina na yango ezali nakobeta lisolo moko ya kogarde attitude mpona kosukisa émission ya lelo na mboka moko moto moko ya mayele azalaki nde mokonzi ya mboka batambolaka na ye lokola garde na ye moto wana mbala nyonso abandelaka mokonzi omoi na se na ntango eloko moko ekomelaka moto te soki bakoko na ye bapermettre yango te to mpe bayebi yango te kasi eloko nyonso ekomelaka moto yeba ekomeli na ntina ezala mabe ezala malamu wana leson oyo atambolaka na mokonzi na ye ayebisaka mokonzi mpe azwaka ye lokola sheri mokonzi amonaka ye moto mayele ye kosala ke mokonzi akenda kosala chasse na kati ya zamba mokolo mo bake chasse na kati ya zamba lion abimeli bango gardi wana moto mayele abomi lion wana ayebisi mokonzi eloko moko te kosalama na se ya moi soki bakoko bayebi te epuis soki mabeto malamu ekomeli yo yebe eza na ntina mokonzi aye na mboka ayebisi bato moto aza moto mayele mokolo mo bakei zamba bakei kosala chasse pendant que moto mayele azozongisa phrase wana azozongisela mokonzi phrase wana eloko moko te kokomela yo soki bakoko na yo bayebi te mpe soki mabe ekomeli yo te malamu yeba eza na ntina moko songolo kogarde kaka attitude mbala moko lion abimi ntango lion abimi asotele mena mokonzi le temps garde abundisaka lion atiraka lion wana akati mokonzi mosapi mpe akimi na zamba mokonzi atomboki makasi alobeli garde na ye alobi yo oyebisaki ngai boye eloko moko kokomela ngai te soki bakoko na ngai bayebi te epuis soki eloko ekomeli ngai eza na ntina koma toza biso mibale lion akataka ngai mosapi moto amayele azongiseli ye boye mokonzi na ngai eloko moko ekomelaka moto te soki bakoko bayebi te mpe soki ekomeli yo yeba ntina ezali babi na mboka mokonzi akangisi ye na boloko obika nde ezalaka te kamarade mokonzi yeba boloko ezela tomona yango te omonaka pili mokonzi moto bakola mokonzi wana boloko tozomonaka wate pili mokonzi boloko ezela yo po soki okekola kisongisongi okekola kosala batrahison mokobati bomoni mokola biso te kombie bapili bakonzi kombie bapili bakonzi bakangaka bango manque ya attitude manque ya loyauté bakangi ndeko wana ntango mokonzi akangi babeta ye fimbu babeti ye fimbu aleli ntango basisi kobete mpo akota boloko alobi mokonzi na ngai ata mokolo moko na komanke yo respect te ata mokolo moko mpe na kofinga yo te me yebaka yango eloko moko te kokomelaka biso soki bakoko bayebi te epuis soki likambo ekomeli yo ntina nango ezali ndenge mpe okangisi ngai ndenge obeti ngai ndenge onyokoli ngai ntina na yango mpe ezali mokonzi ya bilongo aventurier mpa nde bafingaka biso mokonzi adeside akende zamba ye moko bandeko na ngai elanda lisolo bien mokonzi adeside kokende zamba ye moko ntango mokonzi akomi na zamba nzoka nde peuple moko efakala kati ya zamba mosika baliaka kaka bato babimeli mokonzi bakangi mokonzi bakenda ye na kana bango mokonzi azolela bato ye baliaka bato batie mokonzi na hotel na etumbelo basakrifie ye le temps balingi basakrifie mokonzi baye kose rendre compte ke moto yango aza mosapi po ekatana babengi sikoyo maître na bango maître moto tokangi aza mosapi ekatana maître ayebisi ye basalaka sacrifice te na infirme basalaka sacrifice te na moto to banyama oyo aza na défaut botika ye akende balibere mokonzi azongisi na mboka na ye mokonzi aye na mboka abeti lisolo ya moto nyonso mpe abengisi moto ya mayele wana na kati ya boloko ntango asilisi kobeta lisolo
yoka réponse ya Motamaele mokondi na lobaki boye eloko moko ekomelaka biso te soki bakoko bayebi te mpe soki likambo ekomeli yo yeba yango ntina ezali soki lio akataki ye mosapi te lelo oza ya bomoi te soki mpe yo omemaki ngai na chasse nde bakaka boma ngai donc ndenge yo okanisi onyokoli ngai okoti ngai na boloko ezalaki mpo épargne ngai na danger ndenge mpe bato oyo bakangaki yo bakoki koboma yo te mpo mosapi no eza ya kokatana mokonzi atali likolo atali na se abi Motamaele ye yo mpe Motamaele aza moto alobaka kaka liloba moko Motamaele aza moto abongolaka maloba na ye te yango lelo tolobaki mpona attitude il faut qu'on garde attitude positive devant likambo nyonso surtout soki oza komiyeba soki ozo garde attitude positive devant likambo nyonso okomona bolamu nasepelaka na mokanda moko na bible elobi boye fais de l'Éternel et délice et il te donnera ce que ton cœur désire ezalaki ngai ndeko na bino yabe ono nando ndoki baloka mokila bakombo ezanga lokumu nde nalingaka na masolo ya nzoka nde lelo nalobeli mingi attitude donc esengeli kogarde attitude positive devant likambo nyonso mwasi ya libala garde attitude positive ndeko na mosala garde attitude positive ekokomisa yo grand botikala malamu bandeko na ngai tomona nimbala ya nsima mbote na ngai na bato nyonso no baye mokili te mbote lisusu na bato nyonso baza na pema mbote na banzoka nde bato nyonso bako comprendre message ya nzoka nde mbote na bino eza likambo na ngai moko te soki na mizipaka mpo nazalaka kaka na posa bato bayoka makambo to koloba bato bamona biso te mpo toya ntina moko mpe liboso bato te botikala malamu bala ya nsima tomonani